Qu'est-ce que on a petit stop ce qui Christine so za pe mo bal moi sina baté petit et ça va na boya avec kamena équipe ngate boye bo tirer nga moninga ni na vendre en cette émission na la butakala donc nga bona ki parla nga ité donc so nga boto la pe boye na za kuna te boya boni atanga c'est pas mon problème na za ko tombola nga etali ka ité donc ça voilà boya bo sale bo ligi na za kuna te mais na vu que Christine le bal mo bal no petit en janvier petit à l'auto petit à ce bois petit n'habité atika au moins était ça pas boiter quand même oui moi non papi que nous qui pas papi que ni na sur le robot et puis dans mon onebi papi que gene ni na zoko cache le c'est peut moi non onebi ah bien té mon na de nisba ndenge mo oh basé logo mo forme mo ko ma mo na lo mo na elona na beta bateau moni comme na simbi. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Nous avons un paquet partout. Qui est tika mbasi tranquille. Tika yake na msala na ye. Yo, tika na keli susu. Mutu na yeli pena awa. Mutu na yeli pena awa mutali bomba o muyibyo yo. Na keni musika de Denis Lessi. Oh, na yebe sur kati. Denis Lessi. Au moins il faut na tellement Denis Lessi. Tata wana to yebate petit wana Denis Lessi. Azala donc mutu wana akosa ba ki pasteur. Muyibi akota ba boloko akoma ko finga ba tout un pasteur donc ce qu'on veut ça ngabo pekisanga na finga Denis sa finga ka bozwa ke pasteur ok c'est un charlatan azala jamu tanzambe donc na kanda na ye abandi kama abimbo alobi ke nani petit nani akeko kufa abi ambasine ngazala akeko kufa liwana ye azala bénédiction moko te Denis sa take ki oza prophétité oza mutu pamba musaluka muta polémique bani ngol bata pasteur au monde tout monde ba opona ba télé bazo teya o teya que l'église sans mutu o teya l'église yo moko ba yo moko so bazo muta liboma. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Oko sa muta banzonda wa to ka ba muta bien ba to ba mo regretter ba pesa ba télé na bango ba mbongo na bango ba olia ba kanga yo okende prison ba to mona mutakala na télé ba kanga na wese na mosa ba Denis yo ko loka tika makamba fali tika makamba mbasi na télé milio po moni elo na télé milio po nenga bandi boy ba fali tika ba zoba au moins nous après ba fa Denis ba ko landepe ba ndo takele biso ba wa yo ba ki parate ah to Denis ando ba no takamba mbasi Denis le mwana nzela mbasi petit na Mike na ko linga Denis mingi ça. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Ah kofinga te kisi njoka mutaba pake ngoso fana betika mutaka muso sala pe système carte vous mon mo fani ba se bani so sa fani mo nino lo ba total apeka kisi njoka po do ba mingi mutaba pake fana nye moninga ngana na sina lobie ke ni na sala ke mission boy no chabo na zala nga ni na zala nga mutakala oh donc yo finga ngo lingi ngai finga ngo lingi tali ngai te bo woka meti mbola na za kuna kutu te kisi njoka na mobali no ba loto na petwana ya mbwa wana ozala maîtrise obanika lobika mo bani ba mo pa otake ya mbasi asali oni obike a bloqué de point moi sina yo mo yom malédiction oza maudit yo ça me l'a fallu pour faire les muteurs ça me l'a nzambe muteur malamu yo oza maudit pas kofi pas héritier pas ba tout oza maudit yo ça me l'a fallu vous c'est pas là et des bureaux peut-être au poids bureaux au pousser yo bureaux dans la scène yo oui donc bureau la tindika chakala quoi non bon là non marché donc so muta no bokende botake oui les a bien té mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala ozala muninga na yo te papi gen tout le bela vie makambo nyonso na maboko ya papi gen tout le bela vie papi gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te papi gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te papi gen tolobela vie yo brondo nazalaka muninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala muninga na yo te papi gen tolobela vie go muchuchu supu nazalaka muninga baninga tango
soki Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo te est-ce que nga naza moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobela vie. Solas Kantous Papi Gene omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gene. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Mbote na bino partout, bokolanda biso, lisusu boye na tolobela vie officielle. Vraiment merci na bino, merci na bapel tozozwa partout, merci na Washington, courage à toi na lobaki ke mbule beta kapesi la kanzambe ne mopesi, nzambe ne mopesi na tout. Voilà. Washington, courage mon frère. Et merci encore na Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, IP de record de London. Platini Chipamba, Moutounanga Pena Kati, na omona sous Emile Bamba de Zurich. Omona sous pays de Gokawa, na ba ngai, wa ngai. Sona kieka na miniko wana pe na omona sous ba Evala bazawana, na zomona na Suisse on omona ba Papicho de Das, on va battre ngai, voilà. Donc na zoma encore camionnette Mbola descendant ya papa Simon Kimbango. Bana miniko boye ba kena ozonga parce que na yaki ezaki moi vite fait mais na kozonga po makambo eza mo ebele na yaki pe kaka pona na tolela après sikonde to ya pona to meka ko sepela to meka ko sa mo be mission na bana miniki nyos to bana miniki en Allemagne wana kamera to mbola mbote. Bonjour Papi Gene tolobela vie. Toujours descendant non c'est pas la mingi ndenge penda ndenge moto zaka na mona ba 1998 ezongi sous penda ko. C'est mon Papi Gene. Ah, merci. Je suis humble, très bien, tout ça. Donc, awa, pour nous bande toujours émission. Nazo remercier toujours Naza. Même si que nous mito vélo, to tiki na makamona na sa en 2028. Même si c'est na tikité. Maman politique c'est na tikité na passage à l'élo pour na makamona fana loba makasi ya l'élo na longo na étiquette wana qui président en 2028 na président na tiki na nous il y a toujours sur na l'équipe na plateau il faut na remercier ba papa bango nzo batini ngai ba profite batini ngai na sala musala oyo papa Simon Kimbangu papa na Simon Kimbangu batini na musala oyo papa Simon Otoko papa Mpusu papa Mpadi mama Mwilu Mwanda Nsemi tata Yuntika Samuel Masambukidi donc ba comment on entend on ya penezali donc mutako le kaninge tout alors mon a été pour 2028 bah on est basé en combo natangi. Ok, merci. Alors na auto mon on appelle tu peux dire que c'est pas le senga mon appelle na retrait de day ya maman Véro maman Waboti Bokechwa Yambo prophète de la nation maman na bisonyo se mewa Waboti Bokechwa biologique oyebi maman Véro ndi toujours mon ega to na combo mona na ye aza mona mo oyo aide bato belé même ta sala be mission na lem sala ba mabe mais bato mi ba profiter na Bokecho non ça na Bokecho ta on sait na Bokecho ju mangenge même ba journaliste même yopé
ça la vie mingi na boketu bien so profiter aka so ngai te na solo ba na tant musala ke musala musala te ozo pe pour boketu za boketu te te na solo ba bazali na to be la vie OK na longo to ok na bossa mes excuses oyo na boy ok mabe quoi ya chuke donc na sepela mingi to zala mais présence na yobi que ça c'est bien présence mais c'est na santé que boketu pena parce que na salle que surprise ça fait 20 ans de développer la santé aza mutu oyo apesanga kombo honorable watinaka kombo wana bato bakanga bakoma honorable boketu ba vanda ka talika bo honorable na eso donc ça le plaisir moko pour ndimaki ayeba ko douter na baki na ko kende matanga bana bazo me kuna so ke ba combattre yo na bango guerre habité na ko kende kuna parce que moi sima kibango sima otoko na ko kende boketu ça le plaisir moko azo mwana di ndo to pour que le hotel ka ko timbola bimi mama didi asuta abinanga ofunde ko na yo bozala toujours boyer ma bénédiction na télé wana eza makambo wana mais oyo c'est la famille donc acte wana bina boketu na sala boketu na mona ninge to chaque boketu la famille nanga ça va très bien franchement ngapela sepela ki ta na mona ke kuna ko utek ba continue ko vipo ba tourner belé na ndima ito na mona wana c'est la ngapela ti lobi beto zala na matanga ya ndiko na biso Babin Masombo pe akufisaki mama na ye en tout cas Babin force à toi aussi mon frère voilà donc papa bota biso lelo bazotika biso bon ainsi de suite et la vie continue biso pe et tout l'objet ko mais en tout cas courage quoi. Voilà. Babé mon condoléances non ça tu na le caractère mon papi qui na epsingo car na aucun psycho na PSP mes condoléances donc pour toute bande d'émission fona quand pour ensemble toujours pour que moi ensemble pena fona pesa makambo avant tout côté mondial babé l'église mon na Liège monene et pambola bato ko sakana te donc so yibika donc na Belgique mon bimba église e pambola na bato bandimi o bazo pambo mapenda bakomi ba chef d'entrepreneur ba chef d'entreprise l'église wana na kende ko kutana nango les églises mon papi qui na biso bien que na osebela un jour au comme kuna ni tombo na déjà ba tombolo au comme suku no mona nguya nango et ça en plaisir église Dieu le réveille na Liège et pas pasteur visionnaire pasteur Pajo Malosa a PSP avec Toms Langa donc pasteur Pajo azo tombola batu azo bimisa batu mutu moko humble so moni bondi matin donc na bandimi ko différence ça te ba ka ndenga mona bandimi aza te ko monoté mais aza na musala makasi eza musala makasi na tika pe petit na chibambalo na pese mbote chibambalo petit na biso na petit penda kuna pe aza kuna donc prêt ya kusakana te na pese mbote na partie pajo tous ensemble mais chibambalo azo bela nini déjà masolo na okenge paseni partout azo bela te ezani na mais azo bela te mais kasi mais yo za mieux placé na lobi ya chibambalo na fongola nga pe tango na yo na yango na kuté na petit to za na to vandi to développer petit aza très bien donc batuka quand ba osala bazo panzer sango mo na ebité petit aza pe le moko te mais pourquoi ba miniature aza bien ni maladie ni liboma ni chibambalo aza très bien toi na petit to longo ni l'église na kuté wana to longo to ke to damer la restaurant to beti masolo petit aza très bien batuka quand ba bato salir batu mboka nous a rendé mususu petit azane tranquille na pone azo luka vie pepele azana problème te na ki na chibambalo samedi dimanche na église passer pas aza tranquille batuka ba que non de moi non que belé mais France c'était même pas tout ninga on appelle c'est France c'était mal mbote belé petit na tongo nzamba batela azana donc eloko ezati ouais Lucien Botala tala lelo na pesi mbote belé na Belgique voilà alors quand même tu te bête comme sur ya chibambalo to ya peka qu'est-ce qui se passe na F victime orchestre na bino na moni ndeko moko alongwe na ye mais comme problème mais qu'est-ce qui se passe réellement izani au moni ningo tuninga question F victime puna ma mezala rate on est orchestre a fali andimi to orchestre wana ninga fali déjà zawana yemoko so tali ndeto tala ka fali donc jamais un problème voilà na un problème mon côté na santé musicalement na makambo tout ya vie aza bien na tout orchestre n'a jamais cause un problème orchestre n'a jamais au tika cause un problème attends après 15 ans le va total ba 30 ans les ba 30 ans makambo comment le fali mo kaza très bien pour question za orchestre ya fali ezaka ni ya ba musicien ni ya ba danseuse ni ya bureau ezaka fali autant on fallait ça bon moi au moins le orchestre commandé na Congo
quand les ala qui orchestre ça même sur leader ça on a dit 3 4 peu va pesaka et ça qui bon OK na Viva OK na quartier latin OK na Wenge ça qui bon kala ce qui moko ningi c'est même danseuse moko longue et ça qui bon mais le laisser là maison mère za wera so ko bokeyi bino kaka yaza tant yaza bo moy ya jibe za jibe héritier à faire c'est ça donc pas fallu c'est ça mais batunde sikoyo ma bezanine au moins lelo ba fanatique ba community ba fanatique ba zota suite ba mbwa moko ba zo soit partout ba fanatique na so za na ba bureau moko parce que ba tchaka ba polémique ba ko za pe na orchestre o comprends hein na ba ke ba mso ba mso za ba to pelisa moto mais pas fallu et lo ko za comme ça ta moko za te ata moko ezate pas fallu o c'est na kimia ça pompe question tout na comprendre pourquoi le garçon à longwe et botineti na mona o mo servi matipe moi minya o mo ça mais donc kuna mutako longwe te so au moni dossier on côté là on comprendre au moni les loba fanatique na lobi kaka tant ba otala guerre na bango et le retour qui on pas awera tant ba misia awera ba ko longa longa na sankaraye azo kipe ko tuté o so mutalunga moti na koli na komeli na ko kende na sala nzela nzamba la kisinga la lia ah na mo moment na koki na sala pele so 5 ans 10 ans ndeka o lingeli so monyo koki so moni ko koki te le ko kende yo mo simbi o tuni mbala moko mbwa o tuni mbala moko ngulu yo moko laninga donc lelo na moni nani comment appelle national longo na comme nani ambassy bourgeois ambassy bourgeois na tout monde on appelle landaki a salisi ni na salisi wana que atiki patron na père na e laninga ba mise tout balongwaka mutu mo la kazala te à part kaka to yoka nenge fali moko aloba ya koma lettre na mixé tout ya Congo ndakoma lettre za ka fali laninga kotwana to PC pena lo sakwa koma lettre mais balongwa rande partout nem na musala so ko ko musala leki o na salaire balongwa balobaka te ta ba contraction yo bakendaka bongo laninga donc na Congo ezala kate so mtamoni ke na koki so ko to ke ko simba te yo kaka laninga mais eloko na nga passe senga so mona ipona mono passe senga parce que na lingana cha barrière et cha barrière moko na mito ke ambassy bourgeois avant il n'a fallu bander et belé et respect n'a fallu toujours papa naï au que jamais va blâmer donc ponctuel na tout voilà ninga et pas fallu sauter comme ta longa jamais na minito pour fallait ça ba do fallu ninga zawana azala ba conseiller belé voilà ninga tina 2030 donc ba programme ça tina 2030 c'est comment déjà donc so longo ça dit que monique ah na minito na tiki na beefsteak na bi ah to liara fromage ko bon na me ngala ko liana ngai pour na bima na sama kamlanga yo comprendre yo kaka pour pas fali mutu mo ba cha bon tout à l'aise o lem susu azale batu nenge bima ka ba polémique donc lem susu ambassy bourgeois ba ko sen tete donc ninga moni ye mo ga vandi amoni na koki petit mo respect amona mona do petit ambassy Nathan des missions na mona na soki na kutela ba mo santa na ke ba o peso na ke a au grand frère la ninga mais les autres moni fanatique comme ma bé wami ko tumba ba même pas a ko tumba te matumbi kaka mso obeta ka po ba mona ke ngai na lobela ke tel mais na mutema ko azali kuna te pucha zo lobela ba pesa tambo ko tia zo lobela wana za oganga ganga na muto ko lobela ko mona kana oyete o komisa ka yo mona ka yeta pesa ko pe infraté pour to vivre pour mbongo laninga to vate pour na sentiment ko fani ka bolelo bo papa moninga lo na vana ka boy so mona na yebo so nga so beta so la mi sente nga mona linga te pour elo tama c'est le cas na beta mi se moko ya petit frère na fali ko pesa nga mbongo zo ko pana na biki no fali so na so ndenge ni obligé fa pia mais obligé na le pesa nga la nous sommes pas comme na bango avec sentiment parce que c'est mon petit na ko fana so de le ko marabo et tel bo to na bo ki so o e mi côté na la besoin na ngoto makamba na bodo mutu fo asala makambo la mais siko promesa on na obne senga passe na linga cha barrière en tant que descendant Simon Otoko en tant que descendant papa Nkusu ya mwana nsemi donc nazo cha barrière penzo pesa mwana na ba bénédiction donc ndenge za bato o to ba roya pour les bandelo la ligne avec ba robima toxique bango bo tuta pour lelo mutu na moni photo mo en réalité à Kanda bati ba mibale photo mo bazu ba kangisi ndenge za balati photo mo bo so ya kala peso ndenge bati ba de mo na bongo fanatika ki parate ayeka ka longo bo pa ba linga sa nini ba do finga ba fingi sa petit wana mbasi bourgeois ngana linga ngote donc fallait zawana
donc ministère to balonga ta 2 3 4 5 ta bango tout et le bar fallait et l'autre moko té il fallait à compter moko à compter ni musicien ni danseuse à compter moko pour bamdo luné tout ba musique né tout il y a ça na 85% ba musique à 10% au point donc ba tout sur ba tika ambassade le bien coquille a bien qui na ninga moko ya calme ba bénédiction faisait les belles pas pambasi parce qu'il fallait penser plaisir ah le longa pina fallait pour batuni ba mingi ça fallait na vie et le fallait comme il fallait et le mission fallait à dongo pina tout le monde écoute Fabrice zani na muto Fabrice sa pamba zani muto bon assez tout le monde ba to bibili ba Fabrice ba bina filé ba Beckham ah bon fallait te point Fabrice coûte donc zani donc aso 20e na liste mais ba bimi pour mes até parce que apparemment question qu'on a tout apparemment bah tu belé bah otika comment va trace na bango mais fallait-il aussi tali bien non de la trace qualité dans ce peut-être beau ça ambassade en chance peut-être kasi yango ba bami te ba misa fallait fallait ça là ba misente kasi tant ambassade le bien à qui ça veut dire que ambassade biké na ambassade il m'a ba jaki na salama comme le premier aigle comprenez il y a monsieur beau tika bo mona makamango que ni na pas fallu mais bureau sont chargés dans les bureaux non na ndenge il y a moni nga pour na ngeza la mina le ba ba to so vani nga na zawa na le ba tout moni bureau fali azana na fali yemoko mamte bi malem so vani boye et lo mo bi mi boyo falite fala tinda ka te mutu moko attaquer mutu asala boye na boye mais tant mo le bika bureau bo bureau za ona ba ba sentiment la bango bo bureau fali za la ndenge wana ponga mo batindi kanga biloko ya bureau mtetinda ola na beto lelo bataka nga la batuka ka bureau fali bureau mtetinda so va noka boye so keka mpandi bureau tindi mais comme naza kamete mbola bureau wana vala ba bureau wana na la kombo munene koleka bate donc baza wana na kombo ne longi c'est descendant donc etali kutunga te mais a le na ye bureau oui bon ça charge pour la moi déjà que na landek déjà qui sinjora bandi déjà qui sinjora pamba la moka ye na moni batu bele ba sa émission wana et ça fait plaisir bah on peut se chance bah tout cas il y a entourage on va petit souvent attends nga bilonga on te va journaliste on va le baloba bah on peut se chance mais qui sinjora comme ça net mutu ça la raté mutu moko na mutu amani que ça ngani comme mutu moko mutu ça la raté avant di ka balo moko ye nga taka mbasi et c'est pas singaté ala petit moko so petit radio na ye wana petit moko janvier mbala qui sinjora petit wana ba bimara na ye petit ba ye ouais mobali na ndenge te mobali so akeba ba sala mo pour janvier na sa ta azam bon bazarani na alembola kai quoi donc pour janvier na kisi jour a ici maté donc alembola kai donc jonaye donc bazarani tout ta do petit wana sko akoma ko déconnecter ka petit ba loto wana petit wana moni anga kende na mbasi ta boya mbasi na kisi jour oui au moins petit wana si petit wana moni ndenge na ofana a fallait ko mibia na bole petit wana bole ka poto pa ya poto ata non non moi azana loto azana nyonso petit wana salite na ba loto a petit tout ça tant na petit wana tout na kisi jour a yebso de petit wana zakale ba mtakale ba za na chambre a yebso petit wana sale asa sale tout petit wana mkolo na nga asa mkolo parce que petit wana bole ko to petit mo choisir te to ba ya ke ya mettre ka mettre asa mkolo na biso petit wana jamais mkolo ko bole ko bongo te petit wana e ko asa mkolo ko bole ko mkolo na biso mkolo ya ko sakalate mutatika mutaka kisi jour ba jona mkolo ko bref donc moi ko kisi jour a donné petit stop ce qui Christine so za pe mobali bi moi sina baté petit et ça va na boya avec kamé nga équipe ngate boye bo tirer nga moninga ni na vendre en cette émission na la butakala donc nga bona ki parla nga ité donc so nga boto la pe boye et na za kuna te boya boni atanga c'est pas mon problème ne na za ko tombola nga etali ka ité donc les ça voilà boya bo sale bo ligi na za kuna te mais na vu que Christine le bala mobali no petit en janvier petit ba loto petit so mboa petit na habité atika on te voit mboa ta yo au moins gete ça pas mboa te quand même oui moi non bah oui na ibi papi que no ki pa papi que ni na sula ko boye pita moi non ibi papi que gene ni na zoko cash le c'est peut moi non ibi ah bien te on yo moi non de ni se bande que mo oh basé logo mo forme mo ko ma mo na lo mo na elo na beta bato yo moni ko mo na simbi ambasi bourgeois oyo ya na fali oyo azali ngunza nazala ba pesanga ba bénédiction ndenge okei wana fali apesi makambo nyonso kende pole ndenge ezala ambasi ndenge ake wana ndenge fali aza wana donc ambasi donc na minute ndenge tolinga komata 30e abunda akomata 30 mona ye ambasi foto mona ye o bénédiction oyo tata na yo
quand fait tata na kameti mbola azo peso ba bénédiction ambasi kende nengo ke wana kende to pesi onyo so kende nenge za wana ambasi okotombwana okolakisa makolakisa ke ngai na uti na ikola kitoko ya fali ya aigle donc mutakocha okala zate naza koloka batu tout o babani ambasi na nengo abe na bani na yo kisinjora yo nengo za wana mutaba paquet partout kisinjora tika ambasi tranquille tika yake na msala na ye yo tika na keli susu mutu na yeli pena awa mutu na yeli pena awa mutali bomba o muyibi yo na keni musika de Denis Lesi oh na yebeso na kati Denis Lesi o mo fana te na telema Denis Lesi tata wana to ebate petit wana Denis Lesi azala donc mutu wana akosa ba ki pasteur muyibi akota ba boloko akoma ko finga ba tout un pasteur donc ce qu'on sanga bo pekisanga na finga Denis sa finga ka bozwa ke pasteur o c'est un charlatan azala jamu tanzambe donc na kanda na ye abandika ma abimbo alobi ke nani petit nani akeko kufa abi ambasi nga zana akeko kufa liwana ye azana bénédiction moko te Denis Lesi atake ki oza prophétité oza muta pamba musaluka muta polémique bani ngolo bata pasteur omo to mona ba ko na ba télé bazo teya o teya que l'église sans mutu o teya l'église yo moko yo moko ko so muta liboma o betaka matolo na kati o koma muta YouTube hein yo na chura mboma ndenge moko hein o ko to za mettre tika mettre YouTube yo na chura mboma o pasteur wa tika mama passer yo na chura mboma ndenge moko mais ya za prophète non aza mutu pamba non yoka abona ke loko te aboka bato na mabanga senga bambongo flatter yo ko tabongo wa senga flatter to pokwa akomiso ka vanda aye batali Carola etwa na se mona ite omoninga naza contre nengo kepo na mama mbasi woniza eza okese na biso Denis Lesi osa na parole ko na yebe ko se banda yebe okese na te Denis Lesi na pression mise en garde donc oko toucher mbasi te oko lokaete oze lokote okomaka mutu mo internet tongo poko mutu moko oza elo oza mutu nzambe ata bonzambe na kati eza te okosa mutu na banzondo awa bakati mutu abie bato bamo regrete bapesa yo batele na bango bambongo na bango baolia bakanga yo okende prison tomona mutu akala na tele bakanga yo na wese na mosa bato Denis Lesi yo koloka tika makamba fali tika makamba mbasi na tele melio po moni elo na tele melio po nenga bandi boy bafali tika bango bazoba au moins nous avons fait des Denis bako landepe bando takele biso ba wayo ba kiparate ah tu Denis Lesi ando bando takambasi Denis Lesi longwa na nzela mbasi petit na ma tanko linga Denis Lesi mi ngosaka émission na ye lokamba ko jaka epe ko tikela ki bonna sentiment ka no mona ba vie aye ko bebisa sa carrière batu ya mbasi alongi na bénédiction ça na bénédiction mutu to alongwa kako ba so alongi na bokese wana ba lobarate balonga lokeso balobaka te bakendaka nouvelle critique salama wa oya académie bakendaka kaka balongaka te balobaka te donc ndenge eza wana mpe bato baza ebele balongwa faire ba mafere faire alongwa combien de fois ake koto alongwa esimbi te akomolela na ndako donc biki donc mosaka na faire biki tosaka na faire boye na nayebi yango te faire atel na okende wapi na leki nanga kende asema bele wasengaki mpuni amoni kolela fere ayebi mopao ape kuna papa moyen kaka te ninga bimio maleme faire pas nyoka pas bimati parce que ambassade ambassade pas aigle ayebi ba maison ayebi ba ndako ebele bi ko ke ah au producteur au manager au comprendre ninga bien parce que yo ko ya au lokambasi au fin ambassade de Denis Lesi au kiske yo ninga bandi na moni so ki lobby na ko tele na Denis Lesi déjà pour ne pas au monsieur belé Denis Lesi so ko yela ambassade na ko yela yo oh Denis Lesi au monde ngeza Denis Lesi namona ko loko te namona ko mai moninga na leko na puissance na leko na puissance musika Denis Lesi no moninga nena loba a mona te na zana leko na puissance musika yo soko yeli ambasi na kotika yo te Denis Lesi soko yo na biyo ba dusu ba ambasi yo soko yeli ambasi po yo petit yo akomo finga ba tout petit Denis Lesi akomi na terrain tout to kotinga terrain ambasi soko ye fo na mwana ya fali par exemple promenade fali bako lokata bango tout etalité côté boké chasse na minoka po muta ko kana fali azate ba tout ko baza danser ko kana fali te hein baze belé ba tondo ala ba wera ba jibe ba fere be ti baze belé kaka yo ni moya ko etali kutu yote ma mpuna ba passer au monde na raté ba passer bazo kufoke na raté ba passer ba kanela ka yo so ba kanyo ba passer ba beta ma belle ni ces années ali aye ko loba ke mwana na ko ake do kufa aza benité azo tomboka pe mutalungu lobby
donc on démoraliser malamoko pour Denis Atala il y a ça va vanter mon ça ne va vantir à mon aka mais bien sûr ça va vantir si que le peut pousser et pousser il mon anga longa non au moins alors il y a coquille avec ça les 14 ans 14 ou 15 ans n'a fallu à tel moment les coquille c'est quoi yo à ça là comme ça y est moko à moi bien coquille ah combien de chances kolbate na lobi kolbate on est poussé nazo to sur la tête pourtant ça si nazo loba kolbate ni le on est poussé aux la chanson moko aux mi balé na peso exemple ya faire aller là qui a faire quand exemple sur ya faire aller là qui a comme moi na ndaka bimate ameke simita vanda boya bi dans ça ndenge no la ninga on to bita sur la faire tout que nous na makamto chanson nini to moni pe bana babina filiawa on va chanson exacte za étoile na ye à sentir de la lipunda ba koko ba laxi ke mome koki donc ça dit yo senga na ba warrior ba pesa ye ni do ba warrior e longa mi lo mo tele msuzu tant bozo komisa ye fallait quitter o meni ba to comparer o meni fallait na peut-être comprendre nani quoi donc en Afrique donc fallait ninga za wana évidemment maman so ba ça na session fallait ba monter ne bazo critiquer boy fallait pas na ye a mais pourquoi non, il y a un que Batou, tout. Na pesi de ni laisse mise en garde, na pesi Petio, il y a Tintin, on va la question mise en garde, ou il y a salité à Baloto, Petio a droit moi, a fini en attendant pourquoi na bien na tiki on présent pembeni, ah on a longo na mine, na zongi bena mutu normal. Petio et moi zo anga kwa yumulo. Internet. Internet. Petio on y a besoin de papier tel en mon robin le boucle ga mi panzi. Petio internet. Donc, il y a un habit qui est Internet, et comme ça, ma bombe, donc, la yekara, n'a pas papier, n'a yemba ou pas, n'a pas ça de nier déjà message. Ce qu'il y a, et monsieur Bosso a mon yaye. Pour n'est ça, ce qu'il y a la cesse sur le lot, mon arlon. Les niais sont ticket tenté. Après, nous avons un poteau, Keba. Yo, l'équipe de mission, les niais sont allés à la moto, les à combo, au descendant, c'est moi qui m'a au camé du bon, les à combo, n'a ni autre de niais, au prêtre, des prêtres, dans la salabane, dans la salabatou. Faut soit là. Faut finir so bika kamit mbola bamba yebi donc fana nien de yo bena de nilesi tika to bimisi mwana tika kende fala pesa bénédiction ambassade bourgeois mwana moko petit ça respect pas bika pom o mona petit ça aza respect fali na era rep yo na mulia azaka avance tout aza na rep aza wana le bani boudon aza tia longo wana muto abatek na so na ambassade tia longo wana mwana malamu sakalate siko yo vanika de nile so bimba moko mwana ke okufa mwana kunenge za wana bona ayemba bo libosala ba yebiete après na o ayemba moko azo critiquer passer ko finga pembeni desinza finga katala kate dinesi akipa kate den o mitala yo mitala rapetant o yo na télé parce que kako bata comment on dit na poto tous les mois il a exemple ba problème batala ko pona ngoto ta zo de lesto seka bazo ko mangobo yo bazo ko siatula bazo ko jani bazo ko de Londres osokanga ya yo bazo ko bine donc ndenge za lo bazo ko le côté de nilesi donc yo zawana ozo pe na poto ko sala nini o bina zo après yo même ko pas bien so débat pas bien au ciel le bord pointer non faut la maîtrise à que ma bena sécurité yo ko le l'ambassade ma bête car l'obia longi de so yemba la moko yo za comme so moko na mona ino si ya ki parate et la bana ta ya ki parate de les donc il t'a écouté ma église à Tika. Ok, Moïse Mbiye Mabe, ok, à côté partout, d'Englise. D'ailleurs, si Kenda au Sahara, Kofiguna Kendaka, au Sahara, Kofiguna, Nababa, on a pas inosbi. Ah, on a ce yé, Azamwana Fali. Nana, Ngai na Otido, Nana Soso, Binano, Natie, Binana Sama Papuboy. Au joyeux d'Englise, on a yé, pour la terre, oh, tout, Bawario, Bolan de Batama, Bomote, Batumte Salarate, ambassade Longoana, la respect tout. To pese bénédiction oro yate wa tumbamba sina sepe na ngote wana na rotikate belema na zo pesa en plus de ça on zo baxele o moko na zongeli sous Christine kisinjoa petit banga Frank Stemai de bino olingi Frank Stemai ce qu'on est wana akoma ko pona batuni na yamba na place na ye Frank Stemai est journaliste on a complet au bengi loko il s'en je sais na kinwa avec Frank Stemai bajon que ça pas mal pour ça mission là il sont aller faire système il faut me faire système mais toi ça a problème té bino que ça va bêtise na bino kuna na mona nsuka balo baté yo ki zo yo nani o bengel loko tamuta ba paquet ah ko finga
kisi njoka muto bapake ngoso fana betika mutaka muso sala pe système carte muto moni mo fani ba se banyo so sa fani mo nino lokoli ba total pe ka kisi njoka poto ba mingi muto bapake fana nye moninga ngana na sina lubeke ni na sala ke mission boy no chabo na sala nga ni na zawa na sala nga mutakala donc yo finga nga no lingi ngai finga ni ngolingi talinga ite bobo kameti mbola na zakuna kutute kisi njoka na mobali no ba loto na petwana ya mbwa wana kozala maîtrise obani ka lobika mo bani ba mo pa otake ya mbasi asali oni obike a bloquer de quoi moi sina yo mo dans malédiction oza maudit yo ça me la fallait pour faire la mutera ça me la nzambe mutera malamu yo za maudit pas kofi pas héritier pas ba tout oza maudit yo ça me la fallait vous c'est pas là et des bureaux peut-être au poids bureaux de pousser yo bureaux dans la scène yo oui donc bureau tindika chakala quoi non bon là non marché donc so muta no bokendi botake oui les a bien té na pesi sous les kaou ka mbote belé sous les kaou kazo ngo ebelé pour na yebi ngo marchaka yo ka bien donc yo na bike makambo ngai ngo na yeboye na tiki nanu mando na mamona ki présidence na tiki ngona nu il y a 2028 on a réglé na makambo yo na pesi mise en garde na Denis na pesi mise en garde na la zawa nga awa naza sponsor na pesa moi tu es nangawa le Papi Gen na bengi ata na 10h ata na minuit dans ça l'émission soit ça empêché te dit moi là ça na ça l'émission on est sponsor donc n'est-ce bien laisse yo tika buzoba même na va na rotina tensu o Hélène na za na corbeille kuna Hélène que ne semble pas Denis Less mais jamais natina si bon timba que ça de l'église yo c'est l'église tout ça mo so venga ça a comment ni boma chaque dimanche on église yemo ka ta balasa ba cliente même bandi bazaka te kana yemo ko ça o comment ni boma diambe za mabe mbata diamba be baza mais diambo Denis amela bizaka mabe ba mbuma longola ka ba mbuma Denis Less longola ka ba mbuma tika mbasi tranquille Denis Less tika Denis Less tika mbasi tranquille parce que wana que nous m'avons mingi même maître Jamon c'est le génie très élégant à cause c'est pour la makambo maître Jamon ça mon maître Goliath na Suisse bango to babike bazo pesi ba bénédiction maître Wera mukuna na Londres bazo pesi turambo malembata babino petua na zaka poli yo ko baby ça na peso mise en garde Denis Less mise en garde en tant que descendant ya Sima Otoko ya Simo Kimbangu ya Manansemi ya Mama Mwilu mise en garde. Ok, voilà. Tu connais la souka. Les alaki camionnette mbola descendant papa Simo Kimbangu boyoki. Bisous te pesi ambassi bonne chance hein. Merci. Bonne chance. Merci. Évoluer gaga. Les alaki bon ouais facilité hein. De ba la vincho sur au kota na ligne ba leader. Donc il faut là qui ça des causes capable. Merci. Voilà et puis nabi que aussi on pose à mobali. Pesa mbote tout ça sur communauté. Ouais, na pesi et même Koyanzo bambote belé pas Zali. Na pesi pasteur Edmond, pasteur Amunene na bossa na qualité, na bonnet, na pesi bambote belé pas Zali. Na pesi pasteur mémoire Mukiadi avec na séjour à Wanakisasa, à terre qui pas pasteur pas jour na Liège, à zone Kisasa. Na pesi pendant tozawa na pesi avec tous les respects Mali Bosoto premier ministre du Congo ya ne Congo na boni na likambo grave na lobatongo po kwa Nzambe to sala nini biso ba ne Congo place wana to tika ko premier ministre c'était pour la nini to zu mama Judith to Luka mama Judith ozana bénédiction na ngai la kisa ba mibali wana to ba leki wana la kisa ba moke ba lekisa musala pa ba musala te yo mwana mwasi la kisa biso bane Congo bazo kusuka iloko moko pamba bazo kusuka iloko moko pamba la kisa bane Congo bisi ngombe to asima na yo bakimbangi se to asima na yo mama Judith nasuki wana samba pambola Papi Gen. Voilà, merci Nabilo bandeko bolandi biso za ki camionnette mbola o za onda kuna e donc nous ce soir linga kota linga bima linga la partout lingi ya la partout lingi ozanda kuna e lisira botika malamu allez tolobe la vie bye bye. Salama biso te to mona ngo kala lelo to na kata Genève événement munene o bazangi eza conseil privé en tout cas félicitations merci bon azina comme Pouloso. Elle était toujours amoureuse de son mari, mais son mari c'est qui? C'est
Papa Wemba Levi Mayasi Personam Nakomi kolota lota Nalelaka Nabanzaka Mawa Avalopindi Tour d'Europe Nalobi Kandate Zouate Est-ce que na fini mon temps? La dimfula Mère Katine Seka Yoka Yoke la ngai Maria Rosa Salisa ngai Dina kokondo pamba Monie Nakovana ngai moko na ndako ya ndele Mama Nalembie zonga zonga tozongana Nabanzaki oh kozonga Nabanzaka oh kozonga mama Poto pesa na kilakanga na yo Ezalaki ya diete oh bibie Baloba na mokili yango Esika ezangaka te odie Pona moto yo balingaka Na motema moko oyo balingaka Sans fouter makambo na bango Bawadie na baloba na bango Ozalaka mwana mama yo na kopo na ngai Ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu Oton Lukulu Edo Kaungu na Genève Yoka Kandate Zouate Moto na moto akipe makambo na ye Chris Apera de Switzerland Est-ce que na fini Maluta mfumu nsuka na Suisse Zeferino Veta na Toronto Jetulov Diantete na Genève Batukwani na Jean Maruski Fuma na Genève Romain Mokadi de Genève Yokela ngai Maria Rosa Salisa ngai Dina kokondo pamba Monie Nakovanda ngai moko na ndako ya ndele Mama Nalembie zonga zonga tozongana Kimbu Star numéro 10 Nabanzaki oh kozonga Nabanzaka oh kozonga mama Poto pesa naki nakanga na yo Ezalaki ya diete oh bibie Baloba na mokili yango Esika ezangaka te odie Pona moto yo balingaka Na motema moko oyo balingaka Sans fouter makambo na bango Bawadie na maloba na bango Ozalaka mwana mama yo na kopo na ngai Ozalaka se elili na kati ya mwinda Merci beaucoup.